Est-ce qu'un pasteur vraiment a occupé kokende ke boîte azo kende azo saba n'importe quoi ou ezaki pasteur akosala même ma vidéo à prophète de Nile c'est tambola qui a prophète de Nile ça qui na kata boîte de nuit na baisi apparemment que prophète Timothée na prophète de Nile c'est simbarate na habité peut-être ça na boîte de nuit msusu na habité so za bon msusu akende ko bonde la paix pour na mutu le big botika blé na livré cola quand le maître viendrait nim torcha différence donc waliza makamanzambe yemoko o ngai naza na part moko te wana mais biso basali ya nzambe na place o nzamba pesi ke toza la pembeni ya bakonzi pona kosunga bango meto komi pembeni na bango pona ba poche na biso et voilà la raison pour laquelle nous les a quand même un peu moins désorientés, déroutés. Ah oui, bonjour, bonsoir à tous chers internautes. C'est votre humble servante de la presse, Benitan Poudi, autrement dit BM, la million de la presse congolaise. Merci Nabino, parce que Nabi qui vous a toujours ébellé pour la cause de la news Nabino, ma information à ma lame, vous a toujours na Gemidor Télévision TV. Et là, comment on a ça, Kabino Bobo, ça a été toujours vous abonner massivement la chaîne, ma chaîne est à Moko. Chaîne est à Moko, partout dans le monde, Gemidor Télévision. Merci à l'équipe technique, vraiment pour nous. Vraiment moi na esa kibino toujours les qui c'est la bino bateau yo bino bolukaka pe na ba message na bino bokoma ki bobaki bozana posa to bukela bino bateau ya bien bateau nyo se bino bozaka bango posa to yela ka bino bango et na sengi na ba abonné à Gemidor Télévision vraiment bon mona ki moi Nicolo et moi et là, on va quitter. Mais la minute où Gemidor Télévision, et Zawana, nous sommes pour ça, beaucoup de Gemidor Télévision. Tout ça, le prophète, prophète Timothée. Prophète Timothée, déjà, donc, tant d'abord que prophète Timothée, mon sacola en boca, donc, c'est plus déjà, parce qu'il faut bien qu'il soit trop avec tout le prophète Timothée, mon sacola en boca. Tout ça, déjà, le prophète Timothée, mon sacola en boca. Bonjour, prophète. Bonjour maman Benita, bonsoir bande Gounios Badota Labiso. Vraiment c'est un mingi okutana na liso mokona lelo vraiment et ça li bien moi liloba na ba bandimi na ba abonné tout ya Gemidor Télévision parce que mingi bazaki na kosa na ba lukaki yo ni na ba ki na kosa la effort pour na se pensa ba abonné ya Gemidor Télévision na kutana na prophète Moussa Kolaza na mboka prophète Timothée. Vraiment merci beaucoup donc prophète Timothée Azali et sauf que moi ma prière est belé et puis là ba nous tous ali ba ramboser belé et puis ukuta biso na kata bureau tozo yamba loko les ana batu bazana posa toujours ba yo ka Moussa za na mboka plus na ba demande Moussa za na mboka Azali et tout va bien. Merci beaucoup Toza wana prophète Timothée Moussa mboka prophète Timothée tunto ibanon prophète Timothée azanani prophète Timothée bimela wapi poza na ndeko moko abenga kinga ya tuningai mama Vero abenga kinga tuninga lobi nazana posa na yeba na oka prophète Timothée na mona ba miracle prophète Timothée salaka prophète Timothée yango abima wapi prophète Timothée auta wapi est-ce que abima kamba na moko ka bwina mokili maman toki prophète Timothée Moussa na mboka aye baza pour ça il va prophète Timothée wana déjà Moussa Kolaza na mboka prophète Timothée na bimi na la grande communauté flamme de feu il y a patriarche Faya Kitoko au Moussa Kolaza na mboka bimi et puis après wana Nzamba permettre na kata vision ou ya pesinga ya église les ailes de la montagne au ngamo naza représentant légal mais naza toujours très bien avec mon père spirituel na bimi na kata grande communauté flamme de feu. Père spirituel patriarche Faya Kitoko. Patriarche Faya Kitoko. Vraiment, c'est pas ici Maman Vero Mouteno. Et Azaki n'a pas ça parce que Alanda a toujours prophète Timothée. Prophète Timothée. Tout le monde a un miracle et salama. Tout le monde a une idole le prophète Timothée Zarana. Idole le prophète Timothée Moussa na mboka zalaka Jésus pour Christ abiboza ba imitateur na ngai pour tout le monde a ba misusu mona ça ba miracle au moins pas miracle ça matin on sala ngo pour ngana landaka na landa mutu wana mutu tel boza na prophète tel yepe le quoi ça ba miracle bon ngapi fona ça miracle le quoi yi normalement mutu nyonso azaka na don moko te nzamba pesi mutu na ba particularité na yi prophète Timothée Christo nzamba pesi don ya guérison miracle. Ayo kolanda mutu parce que okolanda na yo mutu
bongo soki nzamba tchengo te kati na po nzamba pesa ka mutu na mutu selon yendenge bible lobby et alors mosako laza na mboka ngana ndimaka na Christ oyaza ko alobi ke no bozala ba imitateur nanga c'est tout kotala penza boye na moto yo na imitaka te mais na ndimaka nde na nzambe aidi na bala Alexandre nzambe oyo atambola na ye pe à son âme donc na basala nzambe belé au prophète Timothée mosaza na mboka ndimaka na bango papa Baruti donc ko imiter penza na imita moto te naza pena original ngambo. Merci beaucoup prophète Timothée. Prophète Timothée to yeba tout le monde a un miracle, na ba TV, tout le monde a partout ba miracle salama ba avec les bazumuna, ba sida ezo ba tuntazaye na malade ya sida abiki. Est-ce que ba tout le monde na TV wana? Eza ndeto ba msu eza rakete, bo futa bango ba mbongo, ko futa mutu mbongo leka po pesa ka témoignage wana po mokile mona ke prophète Timothée yepe asala ki po plein kaka eya. To eza vraiment miracle. Maman Béni, problème à prophète, c'est Moussa Nambogue, ils ont témoignage avant et après. Donc, ils ont douté que témoignage du Moga Moutaye, avec les témoignages pour Rolanda Lelo, Rolanda Lelo. Ils ont avant et après. Nous avons avec les aïe, tu vas nous bon de la salle une année à quel temps on a l'hôpital où mais ça n'a pas tenu. Mais tant que vous voyez pas Moussa Nambogue, la technologie a évolué. Directement on filmer le téléphone avant et après tant que témoigner dimanche va filmer. Dit on a qui a ba monenga nazalaki na banako mona te ata mukie na mona te na banako mona pene loko te miso zaki ya okangama papa bondeli pona nga biba somba mai na sokolelongi na sokoli elongi miso kongama ki mwandam papa esiso abibo kende dimanche boya ko témoigner zambe nanga na bandiku kolela na binga pena pona vina nga esili nzela na esa mama nga binga na komona ka sute vina nga mobimba donc na mono ndinga na tikali ka boye vraiment vina nga suki na ebisi mama biso ki kutumishi na nga emona te malamu nzamba komanga longola nenga mama esinga bi koloba bongo te place to utinga na yebi nzamba prophète Timothée asalaka misu na ekozonga je crois qu'en fait apesa papier mouchoir ayebisinga abi kolela te pakusa mayemis na ndako mona te mama zui papier mouchoir apesinga nzela to okende na zui papier mouchoir na tienelo. Donc domaine à miracle déjà donc nzamba pesinga biso zaba baba koko ya idina bala Alexandre ils ont normal. Tout le monde a un monsieur peu au kaka qui était ça na prophète mo abimi prophète na tanga yebo ya yepe na moto makasi donc moto na tanga ya ngweza mo ka mo biche bine mo ya kinongo tom so mo na bakunde mo lo mo be ka na porte na tanga ko tara na église mo lo mo be kunda mawana ya prophète mo ta sala ba plein on est ba question on ba tenga habité yemo ko za mi placer pour répondre na bagizali mama Béni moto azana wa lukaka simba kisi azo croire na yeta azo croire pe na nzambe nete d'office aza impuissant mosako le prophète Timothée Christ mosako aza na mboka na ndimano na nzambe na ngai na bandote depuis l'âge de 9 ans jusqu'à aujourd'hui eza facilité et no yo baby sango na une année tikali to na 2 ans to na nini non ndazo croire toujours na nzamba miracle nzambo existe kala be dit qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. La Bible rajoute encore que non, voici les miracles accompagneront à tous ceux qui auront crié à mon nom. Le problème est de croire d'abord en Dieu. Et c'est tout. Donc, ce comme tu crois dans les miracles, les bandits pèsent opérationnels pour la vie. Voilà, ça va me souvenir beaucoup de ma Bible. Regarde, c'est un verset biblique qui va dans le mutu. Donc, va dans le mutu. So na betika mwilo mombo wana bawe bakakete na osela ka nzambo aso na osela ka Jésus Christ or que na sima ya Bible ala pe lo mombo eza na sima wana donc na éviter parce que problème ezali bayebaka nzete na mbuma nango et puis niveau nzamba komi ko asela ka mosakola za na mboka prophète Timothée eza une année te eza 2 ans te eza 3 ans te. Déjà, là, j'ai 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, de la cité. Là, j'ai 9 ans, on a déjà ma rambanzambe de la cité. On salue combien de temps dans le salon? Déjà,
ça déjà 20 ans depuis que nous avons consacré comme étant un prophète. Ah bon? Oui, nous avons 13 ans, église de Coxy, déjà d'une moto, nous avons l'église les aides de la montagne, et Coxy 13 ans. 13 ans. L'église de Coxy déjà 13 ans. Prophète Timothée, tu as dit que nous avons dit que nous avons dit que est-ce que nous avons dit côté aux alliés, ils ont des prophètes qui sont là, ils ont même moral. Ou bien, ils sont là, ils sont pour dire que dans le monde opérant de côté Makas, ça l'ensemble est comme dans le roi musicien. Le prophète Timothée a dit que nous sommes bien. Batunyo si prophète Aswana, bien. Nous avons rendu à Nini, Kandango à Nini. Et comme bon, il y a mon commune qui était, ils ont la solidarité. Pour Nini, moi, je plein bête à Marakuna, peut-être, il y a ça là, plein de sympathie. Déjà, maman Béni, nous avons battu sur Léon, nous avons l'ingolo Belangaï. Nous avons sur Bassal Nzambe. Osaka, bon terme, très bien. On s'est salué, on s'est dit bonjour lorsqu'on se croise, donc c'est fini. Ils ont gâté, ils ont une question. Ils ont posé un habité, mon prophète a mis place pour répondre à la question de Binon. Ils ont un prophète, mon quoi, prophète Gédéon, on a Boussani, Kumbona, Jérémie, Gédéon, prophète Gédéon, on a Lélo. Tu n'as bien été. Et le prophète Gédéon. Mais apparemment, vous en êtes à côté, mon quoi. Je suis venu, mais numéro 13 a bien été. Il faut que nous continuions. Nous avons sur le ligne de tout notre bien été. Il y a un homme qui est abonné à Gémilon Télévision, un pasteur, un prophète, un musicien. Prophète Timothée Lobi, un prophète Gédéon, oh, tu as Pédi, on te posait une question, réponse non, il y a un prophète Timothée Lobi, a ébiété. Prophète Timothée, tout qui m'a qui non dans Marambouya. Tout le monde pasteur. Prophète Gédéon Lobi, ils ont un pasteur Gédéon Lumana. Dans tous les événements, c'est un patriarche. Ils ont un lobo, mais à niveau assez, mais tous les événements, ils sont conférencier. Parce que et là, je suis pour raisonner, donc c'est un patriarche. C'est un patriarche. Tous les événements, on a yebi Gédéon. Parce qu'ils ont un Gédéon. Ils ont un Lélo. J'espère que tu as la paix. Non. Parce que merci beaucoup, prophète Timothée. Merci pour la réponse. Vraiment. Tout le monde a est-ce que Makambo, tu habites comme fin du monde ou bien ils ont nini? Tout le monde a pasteur comme c'est comme si on m'a dit la Bible qui Nathan Wasuka, tout le monde a Marambozo, ça m'a tout le monde a bilembo. Pasteur comme si on a pasteur, est-ce qu'un pasteur vraiment a coquille peut qu'elle qui boîte, ça ça n'importe quoi ou est-ce que pasteur a quoi ça? Le problème est que bandité na Mbumanango. Et à part ça, lui le but c'est qu'il livre un blé cola et quand le maître viendra, il n'y a pas de différence. Donc place on a le roi Moussarolambo Gazarane juge va pasteur donc il n'y a pas de différence. Bon, tous les gens qui n'ont pas prophète de Nélis. Tout le monde aime ma vidéo, prophète de Nélis, c'est un prophète de Nélis, ça s'arrête qui n'a qu'à ta boîte de nuit, n'a pas si apparemment que prophète Timothée n'a prophète de Nélis ici m'a raté. Donc on a évité peut-être de sortir dans la boîte de nuit, même sous. On a évité ce zabon, même soit qui ne bon de la paix pour la moto. Est-ce qu'on est à bon qui est-ce que prophète n'a pas se comporter parce que ça va vidéo en Itamboli. On a évité mon sacoulaza n'ambo aza capable de juger moutouté parce que kokende kozonga peut-être to éviter n'amoko prophète Timothée mon sacoulaza n'amboka chichi ya terrasse bar aza mwana na bonde la pona ye et des fois na kendaka mais na kena bonde li pona na bimiozo mona ke na yena objectif moko boye na prier ka pona moto puis na zongi na ngai. Vous comprenez? Kokende ya motu peut-être na yebité moyenne mais quelque peu ko on a kata profondeur izate et waneza mabe moyebi moto eloko akote li te na yebi pété na tela be vidéo yango pété ya ndeko zo lo ba bon parce que courir les karaté courir les karaté na zolo ba kutu bien pour na yebi na ngai te courir les karaté ndeni
Papa Denis ça pasteur oyo amema biso na stade à l'époque non Nzondo TV ou Dodo Simba TV Dodo Pambwama à l'époque wana to kota ba stade do ka mateya est-ce qu'on a boye ndini que c'est ça là non piti non oh merci beaucoup prophète Timothée tu beta na nous solo mo boyi prophète Timothée ateyaka ba miracle salama na équipe technique ba otila biso ba image wana ya prophète Timothée ndenge nini asosa ba miracle na ye et ba bazo mona so oza maladie donc tout le monde a rencontré ce total équipe technique ba otila biso ba image wana que moi ça y est aye bo abo taraté aye pe bo azumo wana aboti donc il solo ya bana combien de bébés 4000 bébés 4000 bébés on est bien ndingisi 4000 bébés wana ndingi. Mais il y a des gens qui témoignent par rapport à ça 4000 bébés donc nous avons appelé si monsieur Rosa na 4000 bébés na awa ba posezo longwa na nzoto pe tant ba posezo longwa na nzoto ezo sa kwa ko nzoto ezo parce que so memi okoka solo pe okolinga ko mema ete okoyoka pa so vandi pembeni ozo sentir solo ba poso pe olinga osimba te so okangie na liputa tango ofungola liputa ba posezo koya l'hôpital sikoyo ba komi susu ezaka na biso te toyako yesu pa papa abondeli mpo na ye papa Timothée abondeli mpo na ye ntango abondeli mpo na ye lelo mwana akomi changement mwana nzambe bandeko bana proma kobota so akutana mosakolo aza na mboka 4000 bébés ça toujours en action bawana bilo amiki donc nzambe apesi prophète Timothée Christo donc guérison il y a maladie nyonso donc so ka bondeli d'office fo miracle salem donc il y a maladie mogote ou ezo sala likolo nzamba prophète Timothée zate non et ça te ke ya kopesa mbongo ah mais na zo yamba zo mwana na zo yamba we jour réception kaeza wana bazo comme ba réceptionniste bazana sécurité za wana na so moni fiche ya mbongo non bon to kuti batu po mso ezaka bon temps mso libanda boye batu ba mona te na kati kuna ezaka kete avoya osombi na no fichi il faut pesa non leki na kuna mwa $10 avant kutana na prophète pour kutana na prophète ça passe non pour kutana na prophète faut pesa non mbongo to monde ngopela ba église msusu eza première photo kutana ba biba msusu ba biki ete église comment longo cop ena beta moi legal na ngai na tama boutique na ngai na yebiki lobi ngato so ndazo benga ngo eza cop aza mopagano aza païen parce que ngai yo na yambi première fois tala niveau bazali bazela mosakolo za na mboka mais tala ndenge nazali na tiki makamu nyonso na eno to sala émission c'est comme bat baolo ba comme le quoi royaume tant le lope o ka le prophète Timothée azate ngai nde nazate bo afana mikendela tika de na komaka ngaso ngina azate o ko remplacer nga mwana na ngai so mwana na ngai tende ko na ngai kasi to so mwana ngozo sana ma to comme le quoi royaume ne comme cop ya bino mo ya famille et comme malibanda te non eza bongo te eza boyete. Merci beaucoup prophète Timothée tout ce monde makambo a pe mboka na biso bino boza basala nzambe makambo ezoleka na mboka Congo tobeta na lisolo pe ya mboka makambo ezoleka na mboka Congo vie sociale eza bien te pe to comme na ba fin de l'année ya ngolo donc makambo eza mbilinga vie sociale bazo déclarer mabe eleki mingi etant ki basala nzambe d'abord les vrais problèmes ezali nous les hommes de Dieu nous devons d'abord prier pour le pays et puis mabe a trop et na kono bateke basali ya nzambe biso basali ya nzambe na place où nzambe apesi ke tozala pembeni ya bakonzi mpona kosunga bango mais tokomi pembeni na bango mpona bapoche na biso et voilà la raison pour laquelle nzela eza quand même un peu moins désorienté dérouté mais ce il y a faux bazali il y a bien peu bazali mais biso il y a des gens où bazo prier quand même pour la RDC pour que makambo simbe tambola mais le rôle zamboka o simbami toujours na nzambe ya nzambe ye moko nzamba ye biango je crois que tout ira très bien au nom de Jésus. Ouais obiki olobi luku moko wana ki basala nzambe ya faux ya vrai pe bazali basala nzambe musu bazo kende pembeni ya bakonzi juste pour ka ba poche na bango ba kende ka mbongo et loko yo mwenda obaki liboso et comme lokwa eza lokwa cop asa shida na yebi kete lelo so na sali miracle mo la mo mutu mo boya mbongo député mo boya tant on pousse pembeni okaka lobby tout le monde ka boye prophète Timothée patie libaya o prophète Timothée zo postile
Toazaki akangame trop na bango et pas le cas possible le canal ça la plaie que l'église n'a pas mon nom parce que nous belé. Déjà problème ezali que ça la politique d'abord ils en ont ma BPT. Mais prophète Timothée a la ambition a été. David la Bible dit qu'il était roi, il était aussi prophète. Et tant que roi, il faisait la politique. Vous comprenez? Pour nous, Kazaki n'a temps partiel. Ils ont un temps plein, un temps partiel. Homme de Dieu, ils ont un temps partiel. Ils ont la moussala naïe ou attendre la classe. Et puis, ils peuvent faire aussi l'œuvre de Dieu. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ont un temps plein. Vous comprenez? Donc, ils ont une ambition, prophète Timothée, que lobby, peut-être que les la députée, nous avons une ambition, mais ça va l'emboucater. Ils ont ambition, mais ça va l'emboucater. Donc, ça va l'emboucater. Aïe pour na kobikisa. Pour na ba miracle kaka. Non. Mosakoli mboka nzamba tindi pour na ton. Mosakoli azana mboka azana message za précis pour na peuple, azana message za précis pour na RDC. Mosakoli mboka nzamba télémissier et yokana ba benga no mosakoli azana kata mboka. Azana message za précis, un prophète, c'est un proclamateur, c'est la bouche de Dieu. Donc donc prophète Timothée azaka wana teka pour na miracle. Non. Miracle déjà est na kata parole de Dieu. Donc c'est ça. Moussa koleza na mboka. Prophète Timothée, tout le monde oza jeune. Oza non jeune obi penaki oumé de kubanda musala au depuis bon mois. Pour 9 ans. Bon mois na déjà mois. Obandi musala au tilelo komibu. Ils ont un marambo belé komaka. Et mon tentation moi apeka bosser moi boyer na église. Et ba misuba na église ayeka te na ndena kebo na ke mission. Ma tentation kuta na nango pi. Bitumeko za nango mais sur place mutabomba mina nzambe puis na ba discipline personnelle et raison pour laquelle ça la que via ba danger, ya ba tentation, os a toujours échappé, ils a toujours s'échapper nango. Donc nzamba sala ka toujours grâce na. Vraiment. Na 9 ans nous saluons. Pour le lokoma oyo zali, okoma prophète Timothée. Na komate na botama prophète Timothée. Tant botama ki prophète Timothée, zali ki prophète Timothée. Na botama prophète Timothée. Nzamba zolo bana Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous avez déjà établi comme étant un prophète. Na botama d'un prophète. Na botama prophète Timothée, kol prophète Timothée, ko prophète Timothée. Prophète Timothée ba difficulté ni oyo kutana nango. Pour l'église vendre pe beti 13 ans lobby. Oui, ba difficulté zalaki ya mike. Je crois tant on a bon ça même dans occasion mususu temps à temps sur lango ba difficulté zaki belé vraiment peut-être au solo là. Mais jusqu'à présent on le baka ke Benezer. Vraiment c'est ça. Message nini okolancer na bana nzambo bazolanda biso na chaîne na biso Je m'idore télévision ba abonné nyonso o bazaki na posa ba mona prophète Timothée ba yoka prophète Timothée ba posa ba yemo na prophète Timothée abete la bango solo. Merci beaucoup nzamba pambola bande ko nyonso. Il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent na bande ko nyonso balandi biso partout ici ka bozali. Je crois fermement que vous a béni et puis tous abonnés massivement et na kata chaîne biso oyo Je m'idore télévision. Vraiment merci beaucoup tous à toujours abonné awa. Merci nzamba Israël a otika biso te donc nzamba pambola bande ko belé numéro mosakola za na mboka ezali plus 243 89 67 08 423 plus 243 89 67 08 423. Donc on a un numéro privé. Il y a Moussa Golazan. On a un secrétaire. Non, nous sommes d'Abenga du prophète Timothée. Il y a bandeli plus 243 89 67 08 423. Moussa Koli, moi liloba ya pour na ba pasteur obi ki ba pasteur mususu eza ki bazobunga nzela. Conseil nini okopesa bango liloba nini okoloba pona bango po babi esika bana nzamba bazali fo bazala ini fo bazala basangana liloba nini oko message nini okotikela bango étant que Moussa Golazan na mboka prophète. Merci beaucoup ndena lobaki na début que Bible lobi ke botika blena livré cola quand le maître viendrait de me différence. Donc on les a maramanzambe moko o ngai naza na part moko te wana. Donc c'est ça. Merci beaucoup prophète Timothée. Prophète Timothée tu es bien kende tu es awa tu as la prophète Timothée Moussa Golazan na moko donc biso pe lisako le moko zo beta ma vato kende. Ah, on a bien qu'il lisako le mezo kita.
toye tant oye na kati ndako nzambe seki makamba bi ezali lipamboli pe ya malamu ezali donc merci na bao nyonso landi biso merci na abonné tout ya Gemidor télévision et na bosanité merci aussi à fonder le père Soda Molongo donc respect na maman Kazali merci na abonné tout beau s'abonner toujours massivement na Gemidor télévision donc Gemidor télévision ezana pour na bino na bosanité ba o nyonso ba soutenir ka Gemidor télévision na bosanité yemo konon le boss papa de Yonzinga maman Kazali ba bi respect belé papa moko bien papa sur la bien na banana maman moko bien pena mai bouboule bouboule esika zali na Lyon ya Luciana na Lyon ya Luciana bouboule na Lyon vraiment merci beaucoup na bino nyonso nomboze belé merci à mon grand frère présent Poudi Madame Naye, moi ça peut me Anisha Kikila, famille Poudi Mobimba, Francis Mondele la bosanité. Donc binonio son allé là bino il y a trop s'abonner toujours massivement. Et la bosanité, la telle ma caméra la moni caméraman moi il propre, caméraman en propre swag héritier. Donc un gros bisous. Glody, Sikazali vraiment la bosanité, équipe technique Mobimba vraiment. Merci na binonio son. Bon contenu pour s'abonner, ba commentaire na bino ba message, ba appel na bino vraiment et que ça va bien mosakoli mboka bozaki na kosa bomona ye mosakoli mboka yeyo à répondre à la question na bino oyo bokozaki biso mosakoli mboka ye moko à répondre à bino donc botika na malamu bozala toujours branché na Gemidor télévision donc merci to kutani